Capage TV. Capage TV. Capage TV. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. En français. Joyeux joyeux anniversaire à toi qui fêtait, allez Botama et l'amour. Joyeux anniversaire, aïe, Pastor Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, Capage, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remarquage Yo penza. j'étais Capage mais comment kopianga ça. Pastor ndenge eza boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele. Epa la biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre dimie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango ntongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à douane non bandaka. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no.
mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomini bambanda libanda otika bio air de cacao olanda bilanda alanda biso bato basikre tomelaka sikre chaque fois mpona miso tout yango bio air kapasi alobi awa badouleur ya libumu ya babavanti bawapi na barin nyonso circulation sanguine nyonso bien etraitaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo koyoka biso po ba AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House.
Joyeux anniversaire à toi qui fêtais, allez Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire. Aïe, quand Okay, baka dali. Nakala ko na katsats, no? S'il vous plaît, bon aider pour son abisso, aux moins espace. Capage TV. Capage TV. Capage TV.